Moté na balandinyo océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba messana ko na chaîne na bonde na lobaka océan du Congo chaîne qui t'a sur le terrain pour la kozwa bio information pour la kozwa bio nyonso oyo les kalamboka na biso pasi pe ma na Congo lokuta na Congo na ba konzi lokuta ya pasi tant tout le monde ba maramba boye na Congo donc o ba konzi ba yebisa biso eza les contraintes na ba o to mona Félix maman na panguère. Donc il a qui c'est que Félix maintenant la poto. Azara mta lokuta. Pour auto au monde na Congo Félix maintenant azara maintenant maman biso to ndo chaba temoto biso ba menga Félix che couleur eza lokuta mais lelo pena to confirmer c'est solo. Maman na mta lokuta Félix. Elle biso musique ya sika. Oh bunagana babotoli ba forde se babotoli bunagana lokuta chaîne internationale la kisi biso ke bunagana ba forde se babotoli yango poto ke za bongo to mona ba chaîne internationale ngona biso ke ba forde se babotoli bunagana chaîne internationale la kisi yango mais bongo bazo pesa biso information lokuta est-ce que ba konza kongo ba lingara biso ba population to ba lingara biso ba peuple tant tout le monde a marambabou. Aya zui letina moko pire petit ba non mélanger champagne. Na la table nos vidéos monsieur Outé Rokota. Aya tell biso letina. Tala moko ndenge eta mwana lokuta. Moko eta mwana mayuya. D'abord tant musa Congo le roi cop. Comment est-ce que nous tant biso tout le monde a marambabou. Ton dit ma peine na semlo to dit pena Félix to vota na biso été ba pese ki bo kontra lokuta makambi biso pena ti a kontra biso pena 2023 puis to luka Jesus aso sous deuxième mandat Congo suna mona ba makamba boy après na mona ndeko moko ba tie commentaire bino bo loba biloba loba bozela Félix wana bunakana yango wana ba faire de ba boto yango papa so bana ba mega to ba wifi ya ofele ya sala bon mama ka musubo tika ko intimider biso pour yo na poto vivre bien ngana ki na souffrir bon ni bo tout tali pe bien bino ba to bo asima Félix ba to bo conduire un erreur pourtant bon na Félix ça ma bino bo soutenir yé et préparation la bino bo préparer quelques jours to so ki bo konza comment bo yo ça biso mo moto mo na lelo to ndeni pour mo que tambo na lokuta tato moni ba ko na cette campagne ya ba vaccin au peuple congolais bo vaccin wana te vaccin na to reçoit ngote to boy vaccin na bo so ngote ami chuba e moko na bandeko na ye na ba bureau na ye batambola na ba conseiller na ba bichuba vaccin na bango biso to reçoit so vaccin te pona moni déjà campagne na moi c'est la victoire na leka ki na moni déjà bobani makamba ya vaccin pourquoi boko sa biso oyo yebika ya ko critiquer ba mama ba mama Marie so mama Marie lobi bo si bo kangi ye so mama Marie lobi bo critiquer mais boko sa biso si ko sa poani yo Félix selon on peut nous préparer aux Congo pour ça biso makambo to mona to neni yo préparer penda aux Congo pour ça biso makambo to mona eza kuta to zo lo lokuta ba pesi yo mosali pe lo ka be ba to ba sepeli ndeto kanisa ki to bi ata ba lobi ke Félix a ki pouvoir te mais ça ka mona Congo en ça makamba malam nzoka ne ozo saka no la peuple est-ce que biso to yaka otika yo to biso to yaka poto mona théâtre yo sel sa biso bosi vidéo mo bo créer ka bino moko bosi ba faire des ba fana na bango kala so tali vidéo ne mona na vidéo mo ya kala boko se biso ke ba faire des bango ba boto ni bunagana Congo peuple Congo tant tout le monde na makamba biso beto sepeli bunagana ba botoli même c'est une chaîne internationale qui a filmé Bunagana. Bah là, c'est que peut-être dire que Bunagana est récupéré par la FARDC. Tant que le Félix y a un ça là, par contre ndeko
Ye moko de alobaka fungoli maboloko so maboloko akangani ka biso pona mboka na biso. Pourtant tomona ba makamba boy to koloba kaka. Minoko na biso ekangama te po to koloba kaka. Ata Kabila ngo tobi Kabila sala mabe Kabila mutaboma Congo. Mama makambo to mona lelo Kabila sala kango te. Kabila zui pi petit mo ba ya tiele tina. Est-ce que Kabila sala makambo? Congo ekende wapi? Sobe to tali ba posa pe bino ba soutenir Félix Makambo o to mona o to sa pa bolo ba pe lo côté. Bino nzemo na blesa ka 2023 maponani. Maponani ma 2023 na ngasire bino esalam. Est-ce que maponani na 2023 esalam? To bino bone boka section maponani sami bino batu borozwa ngo. Nini ela kisa? Tala batunda ba souffrir na capitale, na ba province, souffrance na souffrance. Moyen de transport, regardez comment les Congolais vivent. Papa, où tu m'as dit, où tu peux trouver, tu as souffert fort, na musala vélo donc. Musala ezate, banda ko donc, misère, tu souffrir makasi. Ah, bon, tu es à moitié wapi? Tu es na Njiblasse. Banda pour tout Njiblasse, combien de kilomètres? Kilométrage, na habité, mais tu dépendre de 2 jours. 2 jours dans cela? 2 jours dans cela. Tu as un ça. Deuxième jour, tu commis na Njiblasse. Non, tu commis Njiblasse. Tu as commandé par air niveau. Tu commis à 13h, 14h. On a fait besoin de l'eau. Regardez la vie au Congo. Tozonga lelo souffrance eleki. Bongo, Suko tambola na ndeni. Otambola na ndeni. Okomata likolo te. Okomata likolo te. Retour to makapedale tozozonga na biso. Nzambe na ngabotela makambo. Ça va. Bolo ba gemboka eza bien. Donc maboko mibale servir pour si pour kumba. Ok. Moi, on va aller à papa. La vie a parti au courage. Hein? Ah oui. On va faire un notaire, mais pour notre lit à tout le monde. Ça va. Donc, 2 jours, on est là. 2 jours. Pour monter au terrain, 3 sacs à Makala. 3 sacs à Makala. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah. Papa, on va quand même 9 millions. Nous sommes à Kinshasa, au Congo, en pleine capitale. Donc les gens font 2 jours pour venir vendre des fils que 3 sacs de Makala en Gilles Brasserie. Regardez les conditions de vie. Quelle souffrance ça. Allez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc 1000 francs congolais ici, c'est tout le monde 100 $. Ok. Donc les motos, les vélos, ils apprennent à remonter. Pendant 3 sacs à ma carte, ça va des jours dans là. So, on a une moto, 1000 francs, alors ils ont dit 100 $. Oh, ballon la chaîne na moto na vélo ngo. Pona?
oyo aototeka déjà azozonga chaîne na pédale ezala sauté. Ok. Ok. Voilà bauti olanda video wana toza na province mais toza na capitale na njili bracelet ta condition bato baovivre mais na monoko ya bapoliticien ya Congo ke mboka eza bien peuple evivre bien. Est-ce que na capitale bato bakovivre mpena nde tovivre tala souffrance ta mosala papa wana osala kotala boye aza jeune mais mosala osala enunisi ye. Est-ce que Félix venait à un souci à ma peuple? Félix a un souci à ma Congolais. Pour ça, un souci à ma Congolais, tout le monde a marambou et ça, ah, ça la roue, ça la route. Tant que la acception, mon compte ma chère, à l'ata. Ma montre ma chère. Mais tant le peuple ne va souffrir. Félix a l'ingénieur sur le peuple congolais. Mais ça aura pas. Pour te compagnie, Félix venait aussi, tu sais qu'il est pendant à 6 mandat 5 ans, et si à continuer en 2023. Est-ce que tu as compagnie pendant Félix à compter 2023? On a tout tel matin, mais tu tiki, et puis tu as aussi ton passé sous chance, entre deuxième mandat. Nabino va toi, il dépêche beaucoup, ça fatigue béton. Est-ce que Félix a un tubino au Koumis? Ndo sakana bino ko sabino bino to nyo koma botema na sanzete musala te théâtre na théâtre pas Félix. Donc chaque jour à préparer leur on est dans bimisa. Chaque jour à préparer leur on est dans distraire le peuple congolais. Amoni peuple alimentaire va kosibiso bunagana ba libérer ma point nini ba maman c'est ba marché le 19 ba korda buna mimenga ba marché le 19 amoni ke ba peuple ba teli pour na bunagana aya bimise biso théâtre to remarché lisusu to bi ke boko mo banga mais to remarché sur le 19 pour te retika Congo qui ne boyete Congo comme le roi moi lisano moko boye mutuna so oya sakani na nango mutuna so oya sa to vande ma vidéo chimanga embuye peuple et sili après les biso les tina mo boye puis petit na mo na poto ba melane ba champagne ba sala na ba kopo ba ndeko sala aya cheli biso les tina to vandi ba totali Chrisati yo ba nommer ce qui général yo ba nommer ça souci mboka bunda est-ce que ba ke tchao ba poudre pourquoi yo ba nommer au général ba ko tchao ba poudre pour ani oyebi ke na ye place wana pour na nginda no ke na pour na défendre mboka nanga pourquoi bo sara na peuple bo est-ce que biso to ya tika bino to ya biso to souffrir bino bo vivre bien tout peuple congolais tout le matin bundé na mboka na biso tout tika no ba Félix a dit ça biso et le quoi ça peut bitumba ou mais là pour biso na biso to linganité pour ça to lingana qui mais bitumba c'est là que la congolais c'est ennemi congolais on est tout le matin focalisé mais biso na makambo ya mboka mais to focaliser mais biso na makambo sanga tina tala concert a fali et belé de ba préparer et belé ba sobi bilama pour le concert a fali le 29 mais pour le mboka accorda buni maman c'est ba uti hotel ma ba bima combien mais pour le concert a fallu tala batunde ba bimi to boy te to amtema be na fallu te fallait artiste congolais so beti musique to recepela pour l'honneur na biso mboka lelo to na posa musique mboka matande ba plus quoi mata ne ba demande mata bongo to boy na biso te mais na temps on to na posa ba kamoto to na posa muto akoya éveiller concert ba peuple congolais. Tant que tout le monde a peuple a souffrir, on attend on a passé un concert. Na bino fallait pas attendre na zongi nzala na libu. Na passe na mbo. Est-ce que ceux qui bino fallait moko bongi? Na nga mutema be na fallait te mais na oloba vérité pour na souci mboka nanga. Ceux qui bino likolo fallait to na bino 1 minute fallait nde bongi simboka. On est aussi mal libo biso tala mutema mabe. Pour ce artiste comédien donc congolais ça a ennemi on a sabi au moins rwandais azo profiter na kimutema mabe na biso moko artiste batunada ça la bakamune comédie na ye a ce qui ça rabat
L'état moyini bino botekela bango ba place wana. Après bosi bo balukeli bango. Boye susu boye kobuka banda kuna bango. Ndeko shada tela ma video ya ndeko nada. Bana ebite bandeko nanga naza na pasi mosusu. On m'apprend que chantier nanga eza kotambudi. Ba bisinga ke bazobuka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état naza na ngona ba mbongo nanga na dépenser o eza lokwa ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda na bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko koteka place de ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazobuka na tonga deux niveaux na mbongo nanga passe Bosi bo bwa kele biloko le botande bo komisi mwana mobala ba aluka mbongo na ya passe pona oboko la ba na tamu tema ba congolais. Oh peuple ndé nino. Congolais ko za mutema beti na niveau point. Est-ce que ba place ba obuka na ngobila ebite ke bango batekela bato bazala ba place na bangobila batekela bango bakimbuta o baleka bateka ba place. Est-ce que bato ya malala bana muka bakyo tonga banda kuna ba cimetière. Si l'état muteka ba place wana. Après ba yesu ba bengali bato bateka ba buki banda ka bato batonga. Est-ce que bandako bato abuki bazokiseli bango bambo? Oh peuple a lolenge nini ba peuple congolais balinga dissection mamezanga tina ne peuple a telemaka. Ah bon ouais donc concert a fallu et ça bien. Mais boye après concert a fallu ni gouvernement ya bandoke bombela bino boye bien ngo. Après concert a fallu. Boye belo ni ne bombela bino. Bon c'est bon susu. Deuxième ceux qui commettent on a quoi le quand un vague ba confiner biso lisusu bo c'est la bo mona bo kanga vidéo bo talango ba confiner biso lisusu après concert a fallu bo pesa nga raison ole to bunda pona mboka mais to mi mema na makambo sanga tina na ba distraction sanga tina poni to lo ngwana sima ba politicien to tika bango pona kano na ngolo na ko tanga ba komona bango nyonso na banga mutute. Tolonga na sima ba politicien bango ba yaka pona peuple te ba yaka nde pona kosala ba faire na bango ba zumbonga po ba kei nani o se pesa bilan na yeke nanga so na ko mo kosala bo pona peuple eza nani na ba o ba lunga ba ya ba kota nani sa lobi bilan na ye si bango de se ba weli ba poste ba kaboli ba poste ngana za gouverneur ngana za bourgmestre ngana za premier ministre ba sali na mteme se ba kaboli ba poste Moule bête na kishota nzele zate. Après c'est ce que moko ça bien. Congo est comme Allemagne d'Afrique. Eh, Allemagne en autre to ya ndenino. Peuple congolais to telema, to bundela mboka na biso. To tika distraction, to tika Félix, on Israël biso makasi. 2020 pena so la ndoto la muki Félix président. Pour mukati la muka sambela ça le roi que olali olo tanduka ofino na kingo. Félix eza maman na pangea. Donc vraiment mutu alukuta. Donc yo kosa biso adisra ne biso na mamezanga tina. So peuple alingo telema ya kosi biso. So peuple alingo telema ya kosi biso. Yeba voyage kidi. Et que président mboka mutu aza na souci. Banda bituma kwa mutu réunier. Et ça kei. Et ça chema kona kwa mutu. Banda bituma na réunier. Bande kona ba lona le bébé le temps le bakam ke na yika juste na éveiller conscience na ba peuple congolais. Tes amuke poto wuti na terrain ndeka habiti ne maman c'est na ba to wuti na terrain ko lendi sara bande ko ba peuple ba teleba. Les 19 fois tous ba to bima libana pona mboka na biso. To bien élection ezate. Ndeka di mana mayu ani azo sana ba fantina on sa ya pesa biso ba carte d'électeur to rezo pesa identité mais ma pona na 2023 ezate. Ma pona mesa to kocha mkonto biso to lingi foto benga na bokipa na mboka na biso ba Rwanda fo ba kende ba koseki biso fesa karega kenda ta zongi ambassade Rwanda tilelo esaka wana na Gombe ba Robert wa tilelo soki Robert na biku tu kombo na été tilelo bazaka na Congo. Alors, tout le peuple congolais, tout le monde, le on a tamuke.
ya kovie kosesa bapeuple kongo ndeko kofinga te kointimide biso te so toloba mpo towana susi ya mboka so tozala na susi ya mboka te toloba te mais teke so toloba boye etimide biso bakokanga bino bakosala biso kokanga ya mabe te kokanga esalamaka mpo na bato te mais okanganga na vérité na oloba na susi nayoka mpo na mboka nanga nde okanganga oloko okanganga luka oyebake mwana oloba boye mpo na nini nayoka natia litoi nyanga nayoka mwana ozoyoba eske so mboka ezalaki bien mwana wako oluka aloba boye topesa na liboko tosimana ngongo ekoki tobunda na loboko tosimana mpo mboka na biso ekeye liboso tolonga lisika bino mpe bandeko boke concert na boyi nanga te boke concert mais après concert boya tozonga tobundela mpo na mboka tobundela mpo na mboka ndeko fali aza artiste na biso aosala honneur mpo na bapeuple congolais toboyi te mais tosimana nde tolonga na mama badistraction mama musique mpo na oyoka tala bato ebele na nzela babimi fali akobeta église mpo akobeta le 25 sele oyo kimpwaka ye mpo akobeta koto te totika makambo wana tokonstate makambo mpo na mboka bosabone na océan du Congo bopartage bémission botala kofinga te tokutebile mikolo ezali koya bye